Yaya, bonjour. Bonjour. Bon mieux, Yaya. Naza moi bien. Vraiment bien. Tout le monde na matanga ya Jani Fai. Toto na so za nani. Moi naza moi na. Ah bon? Premièrement na sécurité kombo na Janeli Fai. Naza troisième na. OK. Déjà troisième ya Jani. Oui. Donc kombo Janeli Fai. Oui. OK, mes sincères condoléances Janeli Fai. En tout cas, Toto compatir vraiment na bino. Janeli Fai sango ya liwa ya Jani ekutaki ono wapi ekuyokaki yango ndenge nini. Comment tu as eu à digérer ça? Nazalaki pa grande sœur na ngai. Bande kochange téléphone. OK. Namoni ka téléphone esonne. Mzee nanga abenga lelo oza bien. Ana yebisi naza bien. Nayebisi grande sœur nanga appelle osali na bete na comprendre nango te sikoyo esenga mpenza te. Nasekone natana omega nasekone te naye baso eza nini. Natie lega nasekone namoni bato bapiblie foto na ye bami bamokomelakomela mikumili nyonso eza esolo eza esolo. Pense namona video ya koko na biso azolela nde nayaki oconfirme ke eza esolo. Ayebisaka eloko te ayebisanga kaka aza bien tosolaki biso jeudi ayebisanga kaka aza bien aza vraiment kimia Jeudi ya semaine passée. Ouais, semaine passée ayebisanga kaka aza bien mais atika koka teke oyo motu mpasi oyo eloko te donc liwa na ye eyeli biso ya briske yanga motiki ko meme andima te amonaka lokwa ndoto. Maman Janeli Fai, question moko. À part maman matanga, si son parent ndenge nini ozala mona bana osentir lelo. Premièrement ezalaki fierté na ngai so naosede bato ke naza mona star naza mona jendisanga deja mwa poids moko boye ndesanga bien. Mais oyebi ke papa azalaki star monene. Ouais, nayebi. Na matanga na ye il faut supporter, il y aura des coups, il y aura mamsou boya. Mais toi qui azalaki star même vous allez interpréter la façon à y. La chose est si nous avons perdu le star, tu es censé dans la matière. Non, quand il y a des gens de mais non, quand on supporter. Par exemple, premièrement, je me suis dit, première chose, c'est Moyaka. Papa, ok, tu dis que le bâti. Il y a qui a définir un ending na ye. Il faut le bâti oh, n'enga coup de c'est comme on a tenu un autre bâti. Papa, ok, tu dis que le biche le côté, tu dis famille en charge. On est à ce là qui n'a aucun gâteau. Message no koyebisa na ba journaliste oyo bazo sali kombo ya papa ndenge oyo toloba oyo monaki a déformer ndenge mwana azali kolela koyebisa na bango oyo banga basali kombo ya papa na bino. Na condoration na pesa bango kaka ezake batika nde batika koloba makambo ndenge mosusu oyo eza bongo bango bazo défendre ndenge mosusu batika mpo eza bien te. Voilà, madame Janeli Fai, c'est ça mademoiselle. Par rapport au programme, tu vas le dire qu'il y a papa Janeli. Parce que c'est déjà confirmé. Ouais, eza confirmé, tozela kaka réponse ya maman Denise na ba comédie baza kuna na photo comme ça va le trouver ba ndé tout ça. Ça fait combien de temps madame encore pour ce moment là Ah, 16 ans. Ça sera dur pour toi. Combien au monde aïe ça sera vraiment dur. Nous on nous sentir tout bien, on peut peut parler de bateau ba papa. Mais pour la biso ko biso ko sala. Calme. Donc baso ba kaso ko bisa so ba parler. Conseil bon, le qui passe ya nous allons faire des ça. Nayoki yango bakaka apesaka conseil ke fo tozalaka mayele na vie tosala bamakambo baparent na biso basala te oyo baka oyo andimi kozwa charge ya corps eya awa message nini okoki kopesa na ye. napesi première dame na biso kaka merci vraiment mpona considération parce que nga moko nandimaki te ke nde kepa na ya akoconsidere biso boye napesi vraiment merci mingi nzambe afamola ye na président ya biso Fati. Bonjour papa. Bonjour. Mon avis là par rapport ya sangama oyo
et comme la Kibiso, comme artiste monnaie vraiment à Bokana Biso. Et puis tout le monde qui ma vidéo na yo ils ont circulé un peu trop. Ma vidéo circule le petit programme, je ne sais pas, tu mets un peu consolana moi la papa Gianni a petit Biso il y a eu des faux messages. Mais te mettre un peu mais pas éclaircir Biso par rapport à ça, on peut éclairer opinion par rapport à ce message. Bon, le problème c'est que d'abord Gianni Aza artiste moi-même. Ndenge zalaka katanga artiste à Koufi. La sous-émotion, famille Kozalaki en train de pleurer, Kolela. Et puis, on a vu, il y a réseaux sociaux, il y a TikTok, Instagram, YouTube. Bao, bah, avec des bosso, les besoins d'image. Alors, bah, qui autant du sango autrement. Bah, monsieur, bah, lobby, au Seigneur, Mike Golobate. Bah, monsieur, bah, publier, au Seigneur, publier, je ne sais pas pourquoi j'en vie. Et sur ce, bah, nouvelle état, est délai vraiment jusqu'à maintenant. Et à un moment donné, il faut que Sanganaki, que me reçoit la vidéo, que tu as en internet, pour démentir et pour donner opinion et s'engager aux autres tambours dans la matin. Beaucoup plus, chef, par rapport à l'actualité, Balobi, tu peux dire qu'il y a Johnny Faye de l'Europe jusqu'ici à Kinshasa. Est-ce que l'information est vraie? Bon, d'abord, ils ont souhaité à Bissonio sur les botas. Ils ont souhaité à Bissonio sur les botas. J'espère qu'il y a Johnny en Europe. Parce qu'il y a ils ont grande famille. Alors, Bakoundete comme étant Moutoumoko inconnu en Europe. C'est pourquoi tout ça là qui me pas Bakondi, Sungabiso, parce que Diana Azarika a membre de famille, a comme des personnalités publiques. Oh, c'est pas ça qui va te guérir. Et c'est les Congolais qui sont colonna ya, allez la Diana le lingue et donc jusqu'à maintenant, ils ont souhaité tout ça, tous la confirmation, mais nous croyons que ça sera ainsi. Vous croyez? Alors, s'il faut dire un grand merci. Bah, remerciement à nous, ils ont pu s'adresser pendant. Premièrement, remerciement à Bisseza d'abord à public congolais. Congolais, nous sortons une nouvelle. Tout le monde partout, nous sommes manifestés, regrettés, nous sommes Diana Sepeli. Et segundo, ça un grand merci. La Fondation Maman Denise, parce qu'il y a un qui est en contact. Et tous espérer qu'il y ait un rapatriement et un coronaire. Et puis, tous ça fait mille merci. Il y a journaliste, il y a chroniqueur, il y a information normale, transmettre en normal, non pas pour la vie, non pas pour la buzz. Autre chose, déjà internet, alors nous dénonçons cela, nous remercier, information, la source pour transmettre en punct, il y a un déroulement. Une dernière question avant la journée, ça ne va pas de vos ngana obenge yaya ngana za yaya obotozo aza mwana do ngana za leki na ye donc monita matangi yaki ba ba yaki premièrement ko za vidéo ngande mobile na bande ko sala interview donc aza yaya pana c'est vraiment un grand frère je vous en prie. Merci beaucoup chef pour la réponse non vraiment au pesa et zamalamu question moko o matinga vraiment na mutu étant petit frère il y a Gianni Faye na Bissonio surtout. Est-ce que Bamakambo nous se circuler il y a Gianni Faye na moi c'est l'avril ba information nous sur Bamakambo sur bande école comme il a qui dit bien avant famille boyeba ki yango to boyeba quitter bozaka surpris ndenge et bimi nous sur ba moko na réseau boy. Bon, un peu de tiraillement au début, il y a une relation de banane. Comme la biche, il y a un problème, il y a mais la famille était déjà au courant, il y a un tiraillement, il y a un payé dans moi sinaï. Diana Zamouko, quand même, il était déjà dans les cinquantaines. C'était à lui de prendre certaines décisions. Quoi que la famille pouvait l'accompagner, tout le baboué. Mais, nous, si c'est un macasse, tout ce qui est dévoilé dans les réseaux sociaux, nous n'étions pas au courant de ça. Est-ce que depuis Gianni Faye Koufi, est-ce que vous êtes un peu au solo na moi si on bazaki na ndako Koufi na boko na ye? Ngai tango ya Gianni bato ki sango. Ngai nde nazali na téléphone abengaki mama Labri. Ti tango bayaki baranime ye. Déjà na téléphone ngai tobengaki appel vidéo. Ti tango abisi na Koufi bazwi ti ambulance ye tondo ça appel vidéo. Alors depuis lors tango ekomi ma komi na réseaux sociaux ba mission comme belé bandoko na bino bazoya a décoché ngai te lelo même j'ai essayé j'ai des preuves na to bengaye numéro ya Gianni yango et je sais non ayamba super To ba pas tena ti bana combien? Bon jusque là hasard ti sati bana bazali on peut pas donner nombre d'internet comme ça mais aboti
abotaki bana bazali. Ils ont circulé vraiment sur Internet. Atiki bana 11, atiki bana 14, atiki bana 16. Posé bâti nombre exact. Tu peux penser que tu vois aussi petit peu naïf. Lui petit un autre pour consommer les bisous. Bon, nazo bon d'une manière générale, d'abord as artiste, mais lui via artiste na biso congolais. Azali na mwana moko te mibale te mais atiki bana bazali. Est-ce que déjà vos entre famille biologique na famille artistique, est-ce que vous déjà quand vous écoutez la reçoit boye bandini obongisa ba programme amuno sont déjà bosolo? Bon, jusque là famille na biso awa, il y avait déjà programme et salamaki, programme et salamaki en famille. Et deuxièmement, tous en contact na ba comédiens au niveau de l'Europe. Récemment, awa toya ki ko ba responsable direct ya ba comédien, c'est-à-dire tout le monde qui papa Masumu, na papa Lombe bayaki to sololi. Et toujours c'est la décision finale de la fondation na bandeko bazakuna pour que ba comment faire. Donc toujours c'est la mission ministre de Sénégal basa la autopsie. Oui, sur base de quoi parce que nous devons libérer comme bon nous devons l'assemblée. Segundo toujours c'est la paix na ngambu ya ba konzi mama Denise na fondation na ye et puis pour couper sa programme ya matin. Voilà mon frère, merci beaucoup de nous répondre à biso mais question na ngai suka pour que na pesa niveau ba rumeur aux circuler ba biki ba monaki korea jani ndeye mutu ba betie ndazana ba mwa ba pota na nzoto ndeye mutu ba betie na biki information eza vrai ou bien eza lokuta. Bon jusque là de notre sabino information eza ça là même biso moko famille mais déjà bien pe famille boyoki yango ke ba information to zoka ebele mutu ko pesa information vraie direct premièrement c'est sa femme. Okay. Jusque là tous en contact na yete ba tension eza dans likolo. Et puis, à un moment donné, attention au kita, pour vous offrir information vraie. Deuxièmement, toujours, c'est la information, il y a vrai, et lui, on a eu donc tout ça. Donc, on est là pour ça, là, pour examiner, bah, pour ça. Maintenant, là, peut-être, tant pour le cas, pendant qu'on fait ça, pour te dire, point de vue final, il y a où ça, là, qui doit être. Est-ce que la famille, baza, besoin numéro, il y a moi, c'est mais bien sûr, ça, moi, c'est pas nous qui vont aller. Moi, c'est nous qui vont aller. On a numéro, on a épée, non, elle ne décroche pas. Jusque là, elle a décroché. Moi, je parle de moi. Parce qu'elle ne décroche pas. Je pense peut-être qu'ils ont les réseaux sociaux. Et un petit peu d'attention, ils ont des colos. Les familles, mais ils ont protéger. Donc, les bêtises, les choses, quoi, ils ont en mais je pense que Kita, pour entrer en contact, peut-être soutien. Merci beaucoup. Un dernier message pour nous battre au message nous sommes dans notre surtout na bato balingi ba soutenir parce que kenya azaki ka ya bino moko te akomaki mutu ya bato nyonso ezala mutu moko alingi ta mosusu a participer na kokunda jani boye bate bakosala ndenge nini. D'abord tolobi un grand merci na bato banso nde totoyebisa bino alors mpona bato nyonso balingi ba soutenir nde na toloba ebele bato balingi bazwa matanga ya jani kope ya kolela mbongo ebele vraiment olia tokotaka en contact katikati tolobi boye bandeko nyonso balingi bakonte entre en contact na famille premièrement eza koya na siège ya famille ndenge bino boye bomoni responsable nyonso bazali siège ya famille eza na avenue Bangu c'est-à-dire bipai danse ozali okozwa magasin à partir magasin ozwi DGC à partir na DGC ozwi transport ezokita pompage okita na arrêt église à partir arrêt église okini avenue Bangu numéro 2 eza na nsima ya hôpital ya Luindo bisika oyo famille ezali soki oye okota en contact na baresponsable direct bazali pour ke basunga déroulement ya matanga mpona bato baa libanda mboka mpona bato baa na libanda mboka je pense eza mpe na banimero eza na banimero bandeko baza libanda mboka baza en contact ya moto nyonso oyo baza na mposa kosunga mama na tokokoyeba soki oza nani po tomoni na matanga ya jani aza leki ya jani aza 4e ya famille. Ok. Merci beaucoup maman. Sango ya jani ntango ekwelaki okoma na matoi okaki ya jani akufi oapprenaki yango d'abord où et puis comment odigéraki yango ezolai nga na mosala nga nde naokaka moto liboso ntango bayebisi nga nabika na mosala nakanga kutu maison te nabimi bamona bandimi mbangu ti ndako ebukali nga pena makolo ezangisai nga na maloba. En tout cas, mes sincères condoléances vraiment eza volonté ya nzambe toza vraiment na choix toko nzambe nde adesidaka na nyonso to mama question moko oyo
parce que makambo ebimi vraiment ebele par rapport ya liwa ya Jani mwasi na ye tout makambo ebimi vraiment pour ne pas répéter yango je pense que oyebi déjà mais question nango eza est ce que ozalaki déjà bino famille to mpe baleki ne bozalaki déjà au courant ya makambo nyonso wana oyo ya Jani abandaki kovivre na couple na ye to boapprendre yango kaka apres wana ye en tout cas toyeba eloko te nao tuti akufa na ndako wana donc ya la brine ayeba mpe te ke ya Jani azala na ndako ya la brine ana bika ya Jani aza na papa na ye ok ntango la brine abengi ngaki ya Jani akwei atinga na image ndenge akweyaki ekamusaki nga donc oyeba même pas makambo ya libala na ye libala na ye bika ekufa bika libala ekufa oyo Jani akoma pa na ye mosu nabengi esangaka Colette aza epa na nga ati mosala nazopema tokosolola ya moko epa na ye okomakeyela bana natikala oloko yango susu te azalaki ye moko ati azonga mpa la brine ekamusanga ekamusi nga nayokaka ozuka oyo Jani baboyana te bazalaka na bango kati lelo kosola na belle sœur na bino la brine ava boyoka make bakabwana bon ndeti ngai ntango bakabwanaka nazwaka nimero ya la brine bamona blokaka ngo nayebaka so position na ye te cause ya séparation na bango ezalaka nini mpo namonaka tuwa liboso bon nayebi te oya Jani esangaka ya babwakaka ye biloko libanda te atindelanga bavideo wana abinanga Colette tala la brine na mosali esalanga mpasi abuni nazomona ata baleki oyo ozala na bango te abuni aza age mwana petite sere na biso asuka atala na mbinga oyo oza nango wana ake obwako biloko lokola mbwa na se abi mwa ete Colette babiloko mosusu mpe epanzani na apesi eka bafrase na bitin yaya taka esprit te esprit esimba iko oza wapi abisi nono naokevana noni mpa christian pieti ndakendaka kuna avanda wana na tanda na bunda mpo nazwa mwa chambre na nga nde mpe asalaka yango te azwaka chambre na ye akomi mpe kovanda na ye ezwaka mpe mwa temps ya bango na la brine kokabwana bana nga banda okende mona bana bakei batali ye balali après lundi bazongi mpo na classe bakoma kokumbaka kaka bongo otia azonga mpa la brine wana don nayeba te abetelanga te nayoka don sutuka kaka azonga azala na mpa la brine mama Colette eza na barime mozo circule na bareseau sociaux na biso oyo ke mama la brine aboyaka kopesa papa na biso Jani Fai mikanda ipare so azwi mikanda akokimi na bana est ce que eloko wana botikala koyoka yango mpe na famille bon na famille toyoka te nga na famille oyo yanda obetelanga pe so nake ezwa mikanda ezosimba te mwasala mwa azala kuna potoka nda abetelanga suka bino tala oyo la brine abeta lisolo kote mo boye akopesa Jani mikanda te poso apesi mikanda akozongana na basi na yatika na Kinshasa yoto anda obetela se te Sylvie ok oyo abota na ye oyo asalaka na ye mariage akozongela mwasi wana donc moya apesi mikanda eza est ce que ntango oyoka yango oluka to mekonoko oyo meka koyesola na ndeko no te to mpe belle sœur na oyo meka kosola ne yango te bon wana mpena nde nasala yango nasala yango te nga nayebaka kaka eosimba akozwa mikanda toyebaka kaka bongo toyebaka ya Jani kozwa mikanda bavideo quelques vidéo ezocircule bato bakotala video balobi ke nzoto ya Jani ezomona lokwa moto babeti ye video wana nga babwakelaki ngango lobi babwakelaki ngango lobi oyo natalaki yango kutu donc efixe bato batrice ezaka lobi voire même donte oyo nga nalanda elingango bete avc lobi po nga natalaki video wana nalandelaka ngo mpena bien nazwi image oyo atindelanga premier jour oyo akweyaki ntango akwei
esinga Colette ya tena kuyi ani subeni dadi oh andeni ponga ya kominga na tongo kokoya wana akoya na ndenge nini abizela wana tindelo foto ona utokanga ndenge akoya atindeli nga yango nazwi foto wana gardanga ah sikoyo awa naomona alali kaka na se azalaki ya kovanda na se ubie ndenge nini ayesinga te avandaki na kiti atikaki avandi na kiti aotala émission ya Pasteur Wallace nga nakende bakursi na ngai ntina ye nakuti ye deja ya kokweya na se wana amisubeli so ndenge nazotala nini foto yango namonaki pembeni na kiti ezalaki te donc eyelakisa kutu teke wana nayebi te soki ezalaki na salon soki mpe wapi nayebi te ntango nayozwa image ya lobi abandi sikoyo kotala ya salon ezali ndenge mosusu oyo ezali na se makolo na ye awa nga na ndoka nzongo eza chemise alongolaki mpona étouffement ataki awa nzoka ezalaki chemise te ezalaki dra nde ezalaki awa na bandi ozwa ndenge ezali na chambre ezalaki ndenge moko te ezalaki ondire eloko moko akufeli na chambre babimisi ye baye kolalisa ye na salon na draka ndenge azalaki balalisi ye na salon wana nde lobi nazwaki sikoyo image yango wana natindeli ye la brune na bitala nano bavideo oyo mibale oyo yo tindelaki nga ya liboso eza ndenge mosusu oyo ya mibale eza ndenge mosusu ayebisi nga non wana eza théâtre eza pièce na ye azala kosala ezalaki nango teke oyo akweyaki jour abelaki pièce nini oyo basala ndenge wana ozalaki kaka bino mibale na tournage wana nga na otuna ye mpo nga na osolisa ye ozalaki kaka bino mibale na tournage abi te omoi teke nga nazokaki ye boye nasimbi ye boye apres nabimi mbangu ezalaki nde to ana osala pièce yango jamais eya moko koyebisanga so abi te ezalaki ya jani te abi ezalaki ya jani te est-ce que elongi ya jani ngai leki na ye na kobosana elongi ya nanga ezalaki ya jani abi wana ezalaki ya jani pièce mpe ya théâtre ya modele wana nga nano namona na ngai te donc ezalaki mpenaki elakisa moto akundana boye azokundana boye moto asungi aza te yo bimi mbamoki somo okini te nazotala ndenge kamera ezofilme donc motu moko azalaki pembeni wana azosala baimage wana. Merci beaucoup maman, je pense que les amis ont tout dit. Juste là le vélo, on a toute la question. Est-ce que Madame Labrine on a la bienvenue la belle famille naïe? En tout cas omoni Labrine donc azalaki mwasi moko kutu nanu donc nayebi te tobala ye te ata koka moko bapesela ye te nyonso biso oyo wana okonte oyo ti lelo mobali kaka nda okonte tia akufi mpe ya sonama ezalaki Sylvie donc akotikala mpe koya awa te ebongo bana accompagner bana aoya te abokola bana baobala bana na bayebi biso to bana obenga wana batelefone admettons que lokola biso nyonso tozela réponse ya autopsie et que autopsie elobi ke non liwana eza na maboko ya motu motu nde aprécipitaki liwana akufa motu wana akufa aumela te akufa donc choc oyo biso tozwi famille na mpe bazwa choc wana mwa liloba suka kasi bato baolanda yo mwa aide mwa adresse par rapport à ndenge liloba suka na oloba kaka napesi no merci na première dame en tout cas maman merci na soutien na yo merci vraiment merci nzambe azongisa ebele bao baza na mposa ya kosunga libota jani eza awa toza na veni bangu numéro 2 bis mama ya jani aza wana baleki ya jani baza wana soutien ya bato so oyosunga toboya te oyo soutenir libota apa matanga eza esika mosusu te eza esika mosusu matanga eza kaka awa na Angola mpe matanga eza oncle petit frère ya Jani aza na Angola mais azoya mwana ya grande sœur na bango aza na Angola donc matanga ekotikala pa mwana grande sœur
Merci. atanga na ngolo ezali. Merci beaucoup maman pour notre temps accordé. S'il vous plaît, précisez un peu adresse pour le Bika Avenue Bango numéro 2 bis. Bato bayebi te bakoyeba ndenge nini bango yango eza wapi po Kinshasa eza monene. Po bango toza na Mbinzo zone. OK. Bao baza ndeti na ba magasin banini ozwi transport ya DGC. So komi na DGC ba moto ezalaka na ebele eyebi Avenue Bango. OK. So ko yebisi ka monta tikanga na Avenue Bango esika matanga tango ezali baoya directement na matanga. Mbote maman. Mbote papa. Maman to moni bino awa na esika ya matanga ya artiste comédien Johnny Faye. Toyebi te soki boza nani boki ko se présenter liboso ya caméra na biso. Bon, là za Leki na ye na kombo ni Elvi EV Faye. Maman Eve to présenter bino ya liboso ba condoléances. Merci. Et ko compatir na bino na ndenge esengeli selon notre culture. Pourquoi na biso kati na o esika ya liboso to nito ba famille eza ndenge nini na minute. Bon, le minute famille ça na mawa. On est à notre petit biso ka boy. Tout est bien qu'il y a malade qui me dit ka sanga liwa donc. Ba donc na face. Mais ko landisa ba vidéo. Biso to za plus na média to banda omona deux fois to banda omona déjà santé, banda oloba ya jani santé zalaki déjà bien te, abande ko souffrir sur du cœur, ce qui fait selon et puis après liwa mutu, ba message yake béni. Pour la biso to yebi ke ya jani abande ko souffrir malade à pema. Comme il a malade à cœur compte tenu à moi si na ye ya ndako la maman la brille a confisqué ka mukanda. Banda ko loba ke non soki da pese mukanda ke ndoko bala basi misusu, so da raison que la bana kala ni zalaka cause ya souffrance na ye. Je ne sais pas ce qui est vrai. Pour les afrobiens, vos familles, vos mieux placés à vous expliquer biso. Bon, pour nga, na yebi tende ande ko banga pour na mama. Ye ba yebi se ke comment bengo pour nga na yebi nga te ke comment ko bela bongo. Na yebi pour nga za mutu moto donc mon susu. To ke za baba na oloba nga to na yebi ke so na bande ko mususu mais pour nga na yebi na ngai. Nga na yo ka sanga liwa kuko nde ba sole na mama. Nga amone na maladi te za ke akufi. On a été sur le ba ndeko mususu ke ko mo ko musula mama to za mutema moto boyango banda obombela biso. Mais pour na yo moko bozalaki en bonne relation na belle sœur na bino non bande ko benga na bana na papa jani Na mama la brille. Ndeti muto okola nga pa la brille na tia obenga ta muto moko te pona lingaka ete ata muke ye moko ayebi. Ndenge po ya ngana ntango babaki aboki jali biloko na ngana pingaka ye makasi. Na tia kolinga ta muto moko te ye moko ayebi. Alingaka te na loso la pena ye. Mais maman c'est là ba eko. Ya jani akufi na maboko ya mama la brille to akufi en dehors ndako na. Akufi na maboko na ye. La brille mutaboni akufi na maboko na ye. Nyonso dato omwe batefe si babwate eloko bomba eza esu te akufe maboko la brille ti la brille azobima na chambre ti mobali azobima na chambre azokima nyonso tomoni ana eloko oloba te akufe maboko na ye makiana eza maboko la brille etambola maboko. Mais ndenge balobaka babaka le linge sale selon votre famille vous êtes censé ya kozala kaka unir boma moto po bana baza na kati mpona koprotéger bana quand même protéger bana boma moto bana baza na kati. Et puis peut-être après qu'on se décider la famille na ye babi baya ko assister na babsek mais balobi ko koya. Bon ya te po famille de petite kutu famille etinde ke kanga téléphone ko sula na famille na ke famille na mo etinda bon. Kanga to téléphone ko sula na famille ya janité. Nga la buna te le te na bana na pona ngesimba te. Kuta ya pété po banga ka yimoko. Oya te. Na kina boyebi pe famille na bango esika ezali famille ya mama babrille na kina. Ndeti nga muto kana lingaki eti no yeba famille wa poani. So bango ba yeba nga na yeba ki on tata moko na yebi te. Ba kuteli la partir à Europe. To à partir à kin ba voyage. Au moins mama la brille na nga na yebi te ko na yeba de ke Sylvie nde mwasi na ye. So ko tuna mama Sylvie na yeba ke pona Sylvie na pona ndoki na yebi te. Ola misu be kala ka ko sira na yebi te. Yo mama so ma misu sira mbala ku fi misu ka bo. Voilà, merci beaucoup maman. Tout le bas aux nécessaires par rapport au programme à matin à Kasposan et Bénin. Bon, programme de la caca, tout corps et il dit programme, pas un programme de la Bonjour, tout le monde est matin à Jani, Tokyo et Basozana, comment on nous s'est présenté. Bon, comme moi je suis musulman, à la matin, ils étaient pour un sentiment, mais là, nous sommes et à Jani. Donc, moi, il y a petite sœur. Moi, on a petite sœur. Ok. Ça m'a déjà, non, d'abord, il y a une loi à Jani, tu as vu comment.
bodigéraki yango comment na famille mobimba na yo moko mpe? Bon, sango ya liwa ezalaki sango moko ezalaki briske. Ezalaki te ke toyebaki parfois ando abela nde azalaki na hôpital to baoperfuse te eloko te. Na ntango basololaki na meme kosolola basoli na meme ekomaki basololaki de 6 heures ti 7 heures bakati conversation apres to bayoka ba 12 heures mais biso tolingaki kaka bon ata asali nini ata azalaki ndeni biso tolingaki te tolingaki kaka bongo. En tout cas, merci beaucoup. Mes condoléances et beaucoup de courage. Merci.